Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose négligée dans notre communauté que je vais révéler plus tard dans ma vidéo. Au fait, et ça n'a vraiment pas si dernièrement la mona qui vidéo moko yande konabiso ami boaka qui na immeuble. Ba commentaire na tangi na ba réseaux sociaux esalinga tellement passé. Pourquoi esalinga passé? Pour des fois suite au moni eloko to donc réaction na biso ezala on dirait to kanisa vraiment to poussa vraiment makanisi na biso musikati. Ok, ndenge toyoki ndeko wana mibwaki po mwasi na bando trompé. Mwasi na bando trompé. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à commettre acte ya bongo. Et loko to bengi dépression eza présente na communauté na biso. Mais tout le monde ango des fois neti eza juste affaire ya mindele. Netika tozwa netika ya ndeko wana. Moi si azo trompé, disons que c'est vrai pour des fois biso to lobaka sans vérifier. Abando accumulé non ba problème azo accumulé en haut. Si ko to accumula ka ba problème, des fois to koma sous normalité. Donc de quoi na mi bomi peut-être azala ki n'état moko il fallait mon aba psychologue. Mais tellement biso to néglige à point wana to mon aneti ezala plus makamwa mindele. Puis so ki neti tozo fanda na mutu akomi na ba réaction moko eza normal te mingi to kanisa eza soit kindoki soit nini toloba nini envoûtement. Oui, kindoki na envoûtement existe, toza bantu toza ba africain. Mais na baka ebele zanango yango te. Puis ezaka pona bato bazana ba problème te, même biso ba mama ba o ba bota ba yebi ba mama mususu bazala kasoi ba boti surtout biso to fandi ba koto yo to zwaka vraiment aide oyo ba mama na biso bazwa te ba bando bota tellement des fois ozomi mona neti okomi tellement surpassé aux arabana nanda ou peut-être papa ça la journée mobimba il faut s'occuper na bana nanda ku pongia malongi ezate tellement aux la bébé asika na tongo il faut la muka o bongisa bana mususu ba kende classe na journée il faut bongisa ndaku tellement aux occupé dépression wana pe komela biso moni ba mususu fandi ka posa kolela ba mususu fandi ka posa ya komisala mabe to bota kana banzi ba médecin ba yebisa biso soki okomi neti na ba makanisi wana ba suicide il faut mon médecin ou au consulter nani psychologue. Pourquoi baloba bongo po ba yebi? Alors, nazo senga na bino bandeko tozala vraiment vigilant envers bandeko na biso. Omoni ko fanda na mobali, omoni ko fanda na camarade, akomi na ba comportement moko bizarre. En tout cas, totanga dépression eza nini. Donc, ce qui o constatango ede ndeko wana solo la na ye, ce qui moyen ezali ba service eza nango a ba numéro ba affichaka même na ba site à gouvernement ba consulter ba psychologue. En tout cas, dépression ezali na communauté na biso to négligeango te. Puis ce qui to moni muta commettre acte ya suicide, to zala te ka wana pona ko finga e, to zala te wana ka pona ko critiquer, pour seul Dieu connaît état ya batu wana bazo commettre acte. Peut-être bazana bango sous normalité, mais biso tellement musala na biso ezalaka critique et des ala nango te. Donc c'est un peu ça. Donc en tout cas bandeko dépression existe et ça la communauté na biso to zala vigilant envers bandeko na biso to aider bango. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse. Vous abonnez na page na biso Bomwasi TV o izolobela
actualité à femme congolaise, puis tozala ba rubrique ebele, ba rubrique cuisine, beauté, vie à bastar na biso. Merci beaucoup, bonne journée.